Nous sommes na plateau na biso to solola bongo na invité na biso ndenge tolobaki mwana mboka Patrick Kadima Kalonji. Bonjour mwana mboka. Mbote mwana mboka et puis mbote na ba kongolomani nyonso bazali kolanda biso. Et puis je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les panafricanistes mondiaux. Donc restons unis et déterminés, comme on dit souvent, l'unité et la solidarité africaine représentent pour nous ce que les sangs représentent pour les corps humains. Nandenge to présenter yo na ebité likamuni ni oto bosani oyo mukoko bakisa par rapport ya ndenge to présenter. Ok, merci beaucoup. Pour na baye bingaite na bingami na kombo ya Patrick Kadima Kalonji oyo babengaka mingi mwana suka. Nazali bongo président fondateur ya fondation oyo ezoporte kombo na ngai Fondation Patrick Kadima Kalonji FPKK na Mukuse. Nazali bongo coordonnateur national ya structure ou babengi dynamique Bérin Rouge. Pe nazali bongo cadre na parti politique babengi FIDEC où ezali kokambama na excellence Fifi Masuka oyo na pesi mbote madame la gouverneure. Mwana mboka Patrick Kadima Kalonji et je crois bien que yo talaki ndenge seni ebaki na ko lancer résultat provisoire mukolo ya les 31 oyambaki yango ndenge. Merci beaucoup. Je pense que Bissonio surtout tozala ki liboso ya ba itandwike pona kolanda bongo résultat provisoire oyo epesamaki bongo na niveau ya seni oyo son excellence monsieur le président de la République chef de l'État on a salué encore en passant à remporter ki bongo maponami na plus de 13 millions de voix. Mais là qui récite mon compte total on a ba kongomani nyonso parce que boyebi victoire ya chef de l'État ils allaient pour dépendre de la cas politique mon côté mais victoire ya chef de l'État ils allaient intérêt commun ils allaient victoire ya peuple congolais surtout ndesika zali pe to tondelier ba bonne chance pour la deuxième mandat na ye pe tozali koli qui a été ya mbala oyo akosala malamu pour na ko répondre vraiment na bosenga ya peuple congolais et puis autre senga beaucoup plus na chef de l'État ils allaient à taper na combat politique na biso pambate biso combat politique na biso auto bandaki utakala ils allaient à kosenga rajeunissement et renouvellement ya classe politique congolais pambate boyebi ete mingi ya bato bazali ko entourer mokonzi ya mboka bazali bato ba échouer politiquement na carrière politique na bango bazali bato bazali ko souffrir na cancer ya ménopause politique ezali bato oyo bazali ko souffrir na cancer ya vagabondage pe transhumance politique nde tozosenga beaucoup plus na chef de l'État na deuxième mandat na ye azwi ayebake ba étudiant o bazali kotanga bazali ayebake bilenge o bazali na mayele ya kobundela ekolo tozali pour que toya kopesa ye maboko pe tosala politique ya bokeseni nde ezali beaucoup plus message ya ba panafricaniste ya ba Bérin Rouge message ya ba nationaliste ya ba Bérin Rouge o tozali kosenga beaucoup plus na tata mokonzi ya ekolo à tenir beaucoup plus compte ya jeunesse pamba te tozali prêt ya accompagner na quinquennat na ye pour na réussite totale ya pour répondre na desiderata ya peuple congolais. Mwana mboka Patrick Kadima Kalonji soki babengani bampaka nyonso ozomona teke même na mboka bazaka na posa ya bato ya suki ya pembe bazaka na posa pe ya bampaka po bampaka bango bazali lokola bibliothèque soki ozoba lelo kaka jeunesse omoi teke tokobunga pe tokoyo risquer jeunesse pe emema mbala mosusu mboka yango pe na libulu. Merci beaucoup pour na motuna na yo d'ailleurs ezali question moko pertinente et tozali kolobela renouvellement pe rajeunissement et classe politique tozali kosala lésion te kaka na kobenga na bampaka mais tozali beaucoup plus kosenga mokonzi ya mboka akotisa pe bilenge ebele pour que tomema mopepe ya sika mais na etali bampaka il faut kolongola bato ba échouer politiquement na carrière politique na bango il faut kolongola miyibi nyonso to baza na entourage oyo babandi kosala depuis Mobutu depuis Kabila le père Kabila le fils til lelo bazo continuer na Félix Tshisekedi bato oyo biso tobengaka banyosolongi bayeba nyonso donc bazo sala eloko te mais bazali ko se servir pe bazali ko servir ba famille pe ba entourage na bango alors bato ya bongo nde basengeli kozwa suspension nde bato basengeli kokende na retraite politique pour que bilenge oyo baza na bwanya oyo bazali kotanga kelasi ya pasi kosisa na pasi bazwaka pe misala ya malonga pamba te baza pe na compétence pe sagesse ya koservir mboka dans tous les domaines. Mboka Patrick Kadima Kalonji na lisanga na ya dynamique Bérin Rouge
amoni pour la beret rouge tolingi toyeba lisanga yango penza nini bo defendaka katina yango makanisa mino ezaka nini. Dynamique Bérin Rouge ezali ndenge toyebisaka bato à chaque fois que c'est une structure des opposants jusqu'à la mort. Cela veut dire quoi? On ne s'oppose pas contre le président de la République, mais on s'oppose contre tous les systèmes contraires à la Constitution. On s'oppose contre tous les systèmes contraires à la démocratie. On s'oppose contre tous les systèmes de vol et de tournement, de corruption, de mécanismes na biso yangwana. Donc tu étais pour na kozala ba opposant chef de l'État, tu étais pour na combattre l'institution ya mboka, mais tu es beaucoup plus que combattre ba anti-valeur nyonso surtout. Tu es combattre miyibi ba coopéra politique ou ba son entourage chef de l'État. Nde tu es pour na combattre et ko dénoncer ba bazali ko yiba mosolo ya ville province à Kinshasa, ko dénoncer pe ba bazali ko yiba mosolo ya république parce que bazali ba anti-valeur ou ba sengeli population ae bakabango. Nde lo que pour ça biso to créer dynamique Bérin Rouge yangwana. Donc ezali structure ya ba opposant qui na liwa pamba te vision na biso to kati seleka pona ko défendre l'intérêt ya République démocratique du Congo. Maponami euti ko salema. Tomoni koto yo koto ba ozalaki candidat na commune ya Selembao makambo pe to kaki na Selembao côté na bino makambo belé nini obili ko dénoncer to boza ko dénoncer. Bon, je pense que élection et outil koleka ndenge to outil ko féliciter mokonzi mboka ou déjà ba outil ko publier officiellement na niveau ya CENI, mais au beaucoup plus to bandaki ko dénoncer outa mokolo ya le 20 décembre ezali fraude électorale ou esalemaki mokolo ya maponami nga nazalaki candidat na niveau ya députation provinciale pour na commune ya Selembao ndenge boyebi, et puis to préparaki terrain na biso malamu parce que bana nyonso ya commune ya Selembao bazalaki mobilisé pour na kopesa carton rouge na bandeko o ba échouaki pendant 5 ans basali eloko moko te pour na commune ya Selembao ndenge na lobelaki yango mikolo mileki na Selembao passe ya mai ezo continuer na Selembao tozana problème ya courant ba quartier belé bazo sala la courant ya femme de nuit courant ya ka 0h et qui n'a 5h na Selembao tozana problème ya insécurité ba kulu ne payi ba criminel ne payi Selembao tozana passe ya banzela ezana ba kwe mususu même vélo ya pamba et kota te Selembao tozana difficulté na wetali ba érosion presque dans tous les 18 quartiers ya commune na Selembao ils ont menacé na l'érosion. Alors moi na moko te ya Selembao ya sérieux akokaki ko voter en faveur ya ndeko Singi Pululu to pays akokaki ko voter en faveur ya ndeko Liza Nemba wazali mokitani ya tata na ye Molière Nemba. Alors ndeko Singi Pululu wazalaki bongo candidat na propre section na ye na commune na Selembao oyo a échoué pendant 5 ans na ye au sommet ya commune na Selembao azongaki lisusu comme candidat. Et le col a ébaki que bana Selembao déjà ba désavoué bas encore na poste na été ndaya ki beaucoup plus na corruption pour tozali ko benga fraude électorale corruption na ya salaki yango lolenge nini a salaki yango na ko continuer campagne ti mokolo ya le 20 décembre le jour ya maponami de consigne tiaki batu libanda ya ba bureau oyo babandaki ko pesa batu kanyaka pour que ba corrompre batu moralement bakende ko voter na niveau ya députation provinciale et na niveau ya députation nationale et puis de consigne même temps bozali komona zali koleka na ba etandoike na ba PV pour na kolakisa batu eta gagner qui vraiment élection ba PV wazali kolakisa batu na ba etandoike esika singi ba votaki ezali ba école oyo zwaki en otage pour na ko corrompre ba président ya ba centre et pour na ko corrompre ba président ya ba bureau et puis jusqu'à présent CENI non a publié résultat provisoire te mais tozali ko ka mois ajustement ya makasi onde consigne pour lui azali na yango oyo komi koleka na ba etandoike pona kolakisa bato ba PV na ye parce que ayebi ete a échoué qui vraiment na maponami nde tozali ko senga pe na mokambi ya CENI mwana mboka Denis Kadima oyo prometaki biso pe ke ako longola ba union surtout basala ki fraude électorale tozali ko zela pe résultat moko ya malamu pamba te bana Selembao bazali kozela kaka résultat wana oyo ko pesa sanction na ndiko oyo ayibaki yoyo ya bana mokolo ya le 20 décembre na ba bureau de vote pour que commune na Selembao ezwa vraiment moto oyo azalaki réellement voter na ba urne pour que ba difficulté o tozana ngo na Selembao eleka kozwa molobeli pe toleka na ko résoudre yango na 5 ans oyo tokoti.
Oui, Seni euti ko publié et je crois que mokonzi ya mboka azali mokonzi ya mboka oyo pe ya bana Selembao ezali compté parmi les 24 communes. Lelo soki mokonzi ya mboka azotala oto bato bazanzinga nzinga mokonzi ya mboka pona Selembao okoko bakisani. Na wetali commune ya Selembao ndenge na uti kolobela yango awa ba difficulté ezali belé poto kosenga beaucoup plus na mokonzi ya mboka ezali implication na ye. Wa boyebi te commune ya Selembao tozana ba difficulté belé. Totali premier mandat ya chef de l'État to bénéficier vraiment de moko te. Même mokolo moko na soki courage ya kotuna conseiller moko ya chef de l'État pona kotuna yeke ba ne Kongo ya commune ya Selembao basali bino nini parce que tozomona Selembao ezo bénéficier ata loko moko te pendant 5 ans tandis que ba commune misusu toko zui même ba ngiri eza na ngambu awa ba bumbu ba makala ba commune nyonso e bénéficier quand même na banzela na lokiliki d'éclairage public banzela là ezali kotongama. Mais biso na Selembao pendant 5 ans to bénéficier ata loko moko te. Selembao ba difficulté à makasi to continuer dans ba secteur nyonso. De to senga vraiment implication ya chef de l'État. Malgré Selembao etongami te, Selembao bénéficier loko moko te, mais bana Selembao bazalaki mobiliser pe ba voter mokonzi ya mboka massivement. Parce que to tambolaki na ba centre nyonso, bomonaki ndenge chef de l'État frappaki bango na ba bureau de vote. Les totali kosenga pe confiance wana po bana Selembao basalié malgré asaleli biso vraiment le côté pendant 5 ans azongisela biso yango na kokotisa mai na Selembao na kokotisa courant na Selembao na kotunga banzela na Selembao ba lutter contre l'érosion po ezali komenacer bandako ya bato ebele eza na mabota mosusu na Selembao awa soki mbula ebandi ba mama na bana bakendaka kaka kobatama na douche parce que bayebi te ndako ekokende to pe ekokende te. Nous avons passé à Maya Makelele des années, ceux qui moulent bêtis, na Makelele kuna, c'est la catastrophe. Alors, on est au Sengi, peut tirer Maya Makelele, va canaliser yango pour que bana Selembao pe, va les kakopé, manakimia, la capitale, pe en plein 21e siècle. Constat, il y a Makasi, Otosali, na processus électoral où ils allaient, na moment de campagne électorale, et commis on irait concurrence, il y a Batombon. Au lieu de baya kopé sa mécanisme na bango, pour le développement, il y a commune. Pour le développement, il y a des districts na biso, mais comme beaucoup plus concurrence, il y a Batombon. Alors, admettons que biso bateau te botemine ba famille zanga kombo. Biso bateau te botemine ba famille zanga ba griffe. Donc, tous allez risquer que dans 10 ans, dans 5 ans, tout va encore cause la candidat parce que bateau va s'engager cause la candidat. Ils allaient qu'à bateau va aller na mosolo belé. Au moins la mosolo aller na mosolo belé, mais maïe les alités. Mais le coup aller na mosolo, aller na capacité à repayer ça bateau ba 15 000 francs, ba 20 000 francs, ba 25 000 francs. Des bateaux ba kubandaka cause la carrière chaque année. Et puis biso ba y tout allez côté na passi. Toko maka unire bana ni sala simana bango. De tout senga tout allez ko senga révolution na bino. Bola mukaisika bozali pour que tout ça ngisa makanisi pe tout ça la révolution moko ya makasi de façon que bakonzi ba les capé ko remettre biso na ba droit pour que image oyo ba ine bazali kotike la biso to les kana kolongola yango pe to pesa image ya sika to zali ko kana ko pesa na mikolo ezali koya to tikoyo kama makanisi ya elenge komona e Patrick Kadima Kalonji azali bongo leader kuna na lisanga na bango basala dynamique beret rouge ya Selembao pe azali jeune politique. Voilà mwana mboka Patrick Kadima Kalonji to voyez mikolo ezali koya kasi to comme na biso presque na suka poto clôturer spécial au plateau ya magazine Ireka oyo ya numéro na biso ya liboso ya année 2024. Bon, on a bilingé nous surtout au bazali révolté et puis balingi koya ko travailler na biso na compte ya dynamique beret rouge pour na kobindela école na biso okoki ko benga biso na ba numéro oyo 082 85 10 581 na bandeli 082 85 10 581 wani sali numéro na ngai ya WhatsApp pe appel normal. Je crois que toko zwa mukie bande comment bazana ONG